Ki tolobi otangela biso ba qualité ya basi oyo osepela nango mingi oloba nini? Ba qualité ya basi. Donc ba critère nini olingaka mingi pa mwasi? Azala mukie, mulai mukie, muindu. Ouais, c'est ça. Otangeli biso ba qualité olingaka siko na otuna ba défaut oyo lingi ata komona te pa mwasi oloba nini? Ba caprice, hein? Ba caprice. Ba genre ya ba bilamba neti ba boy. Ok, to koma kuna? Alinga kutute. Ouais. Yango nde bena na linga te makasi. Ok. Merci. To kende boy, to tuna pourquoi ba fille ba pasuli ba ballon na bango ko landanga ya kanangai. Pas gentil, hein? Bon, vous la nanu. To koki kozwa kombo na yo na âge? Kombo na nga Plamidi na zana 22 ans. Merci. O pasuli ballon no po anini? Premièrement, mbala balox na linga te. To presque bataille moko, deuxièmement, et ici mbate to zalo kwa mbapasa. Troisièmement, na munoko na ina ta libre na chekombo moi cité. A chekombo ba camarades, ça veut dire a mobale ba camarades. Et ici mbate. Yangwana. Merci. Olubi bwa bataille moko zo bana nzoto be na molai. Molai. Eh. Le ki na molai. Non, comme fort. Comme on dit, total, on tient à yura. Tout le monde mukuse we. Bon, ok. Azali bajar ya basi oyo osepla na bango. Bon. Te. Poanite. Aza to libumu munene. Baluka mo muke, pardon. Azonga mwasi mama kasi. Boete. Yopole ki muke makasi esimba te. Na baluka makasi na tayo. Esimba te aya. Ebo soku no kokate. Pomba partout. Okosi ya bana boeti. Pomba partout. Oida ta mono mo da identité nyonso. Kota la bando kanga mati libumeleki munene makasi. Kalo kwayo. Boete. To bolota la. Kalo kwayo za pasi. Eza pasi po kokate. Te yo déjà te. Yo po kokate. Bon, merci. Merci. Azate. Merci.